Tola lika tola bunke un bon matin, Nadège abimi. Un bon matin, maman Ndela ye. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, Si on est hier en actualité, que ça ni na martyr. C'est ça joie sous te battre boya teta. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Abiso zuka vie masumu ne lombo vanti bango. Basala ki pede batika libumuli banda. Balata mayo de be. Baola tate. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Uniforme. C'est-à-dire, ni les autres qui ça déjà, même pas Nadège, même pas Maman Ndela que ça y est zamba na bango. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure. Voilà, merci Bandeko Balandia, Sarah Tola Télévision, Bandeko Balandia Top Media Télévision, émission Le Code de bonne conduite Yango et Bandi, Bandeko Nangai, Bozwana no bakiti Tomeka ko fanda, Tomeko fanda. Les comédiens botika motema mabe. Les comédiens c'est Tozwana no bakiti to fanda. Fiston Saïsaï en tout cas asala nini, Fiston Saïsaï Mavinga asala nini. Makambuya président Fiston Saïsaï en tout cas nzoka ba réalité za belé na kati. On nous apprend que cette dame Nadège selon Batou azali moi sur papa Fiston Saïsaï a banana depuis 2016 et beaucoup de comédiens ba yebiye et belé pe balia nanda kunaye na poto. Boya nan nou bo fanda puis ba zo ba pena président la DSOB zona nou kiti fanda. Bazo tanga batu ebele bozwa nanu bakiti bo fanda nan to me kosola nanu cette situation ezo sala kito côté et moi j'apprends que même la famille ya Nadège ses parents il paraît ba yeba kité mais ba yekomona kaka na réseaux sociaux que mona na bango abali. Est-ce que ça makambo solo? Est-ce que eza kaka batu a buzz ba youtubeur ne bazo luka ko créer matière na bangonde balingaka. C'est ce que moi je disais. En tout cas, c'est de trop, Aujourd'hui, lorsque nous entrons dans la chaîne Oyo, ezana ba succès, les gens comment ko la même ata ba vu. Bazo la ba vu wana mais na ba vie privée ya batu na makambo lokuta na makambo o ezali ya solo te na makambo bo soto. Des fois ça fait trop mal et autres salana soni. Fiston Saïsaï basimisa o babimi. Bazo ko bimisa bango na ba etando ekeya yango na lobi bazona ba kiti ba fanda te. Ba lukwa ki pe ba meka epa ya nani ya président Douche. Mais Douche a lobi awa bo lekate. Ache pena même nini na page na c'est ça un homme. Il y a certaines choses aussi hein, c'est nous qui permettons ça Sarah Tola. On vient comme ça, on t'insulte, on t'accuse, balobi babilo moi ce qui yo au sentir que je suis pas complice. Naza intérêt mon côté na makambo oyo. Ngai t'a dit no bima pour dire que tout ce qui se passe à la télé ça lokuta, ce qui est lokuta. Et ça lokuta, ça reste lokuta. Regarde aujourd'hui, maman Véro, cette dame qui a cette maman qui a un bon cœur à Messana koyamba biso nyonso oyo erto kenda osala ba émission na parler. Regarde na ba page na ba nindenge ba komi ko tia ba miniature. Et aujourd'hui, on nous ramène que le président Fiston Saïsaï a 15 enfants avec beaucoup de mamans. Pour quel intérêt c'est sa vie privée? Bandeko balandi tout ça la analyse oyo avec maman Sarah Tola, une façon aussi à couper sa bino non makambo ngona ndenge donc sengeli batunir so bazo ko salela ngo. Nakanisi pe na oluka mwena tu na maman Sarah pourquoi ti lelo atiango na page na yete? Pourquoi azo ko salela ngo pena ba live té? Qu'est-ce qui est caché? Parce que azo protéger relation na yena Fiston Saïsaï ou bien c'est par rapport à dignité na ye. Na kosenga na moral comme d'habitude. Aujourd'hui, Maman Sarah Tola abanoko takaka ba émission to ça lelo et zabongo abanoko ta akota nan ana plateau une façon ya ko ça la émission oyo ensemble naye mais pendant que yé azokota nazo pesa ba mère fan ba mote na bino et ici j'insiste madame Mami avec tout le respect que je vous dois avertissement mosusu yé prends mon argent futa mbongo nanga tu es à Kinshasa ici évitons des problèmes. Évitons de problèmes.
prends mon argent, futa yango. Madame Mami, na bandeli. Yanga ezala chantage te, yanga siko e kozala pena makamune ya solo. Ok? Lorsque vous venez vers nous, boya kapoto sunga bino pour na ba service pour na makamusus obiso to sunga kabino. Na retour pe bozala kamote mamalamu pour na kosala makambo biso to yokana kana bino. Ngai je fais mon travail et rien que mon travail, c'est à travers mon travail que naliaka. À part musala nanga na zakanelo ko mususu te. Na moni kiti déjà donc ça vite mama Sarah à Kokota. T'as dit yo il y a une dame qui a joué avec mon travail, okay. qui a cherché Yako Simba na musala nanga. En tout cas, n'a pas essayé avertissement, n'a pas politesse, elle n'a qu'à payer mon argent. Donc à part mbongo nakana kop mususu na salaka. Surtout batoyo, moi je dirais vous qui venez juste pour na service et pas na biso lokola ba biso batadingala parce que pour na service limite toi ka juste pour na étaler service un point barre les cas mususu et zalate. Donc mais la mbongo poni olingae. Tete wana en tout cas, je sais pas mais na ebisié Azwa mbongo nanga apesa azana Kinshasa soit pesi mbongo te elle sera affichée. On a déjà signé na laka qui ba ko afficher même à 50 francs article la nango te parce que alingi Alexanga Mutema Mabe depuis la kanisi do mois de juin jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je l'appelle au téléphone une fois. Elle m'a grondé au téléphone pour me dire nazana nyongo na yote. Au defsa kinga elo côté. Au téléphone comme si j'étais son enfant. Bolamu et les kaka et belé, l'obio les kalelo comme j'ai l'habitude au Lobango. Madame, je vous dois du respect. Venez payer mon argent. Nakimia, sinon, oyo kamingai. Il y a réseaux sociaux des alaka. Peut-être ça sera pour la toute première fois vie nangana salango. Pour olingo laksanga muté amabe. Et son asali yango les appels à souka. Bato nyonso wana yo yebi. Na yebi ye. Na yebi les news. La maman. Banane, bateau nyonso o bako beliso tension au fandi au sali crise na volant. Alors paye mon argent. Ceux qui n'andengwana au futimbongo na ngaite nandenge ka ya njili ao na aéroport ya njili to manajango. Merci. La tola mbote. Mbote tadinga la pa mbote pe na bandeko nyonso ba olanda biso partout. Ba meilleur fan Amélia Mweba ozangi selanga Amélia. Amélia Mweba Amélia Mweba wetu privado ya Orlando. Bolimbisi Amélia. Ba mbote na maman Gina Matu mutema ya papa Aaron. Le prince de Dubaï. Très bien. Un grand merci Nae, merci na Tatapo et Fapé Kato. Merci na couple Bondo, merci na anniversaire à mère et l'équipe au fêté Sarah. Yo, okena ki au fêté. Non, on a tout ni kaka anniversaire. Maman Maria Meleki, nous on n'a pas fêté. Non, mais on a passé mère cadeau na checké na statut nanga na checké na profil nanga, ce qui veut dire maman joyeux anniversaire Nzambe azalana yo abatsa e belé na vie na yo. J'avais fait ça. Est-ce qu'on a ngombe et comment tu es pas naïe aux États-Unis? Comment? Écoute, ça sommet la tête à Babatumbe comment? Ah ok. Oh c'est l'état Babela Batumbi Mobimbe comment? Ah ok, c'est que Azo cadeau naïe. Donc merci beaucoup Pena Jenny Beta l'honorable Jenny Beta industriel. Très bien. Président Charles Etamboué, Papa Diego Milito, un grand merci à toi. Un grand merci à président bébé, hein? La présidente maman Nathalie. Nana Mosibo. Président bébé, tableau, toi on a besoin de tableau. Tu sais quoi tableau n'a été? Toi on a besoin de tableau pour la formation, il faut nous commander. Donc on a besoin de tableau. Et puis toi banda formation, édition à Sikezo banda. Très bien. Mais je crois après va voyage nanga. Et les sous. Ouais. Ah ok. Ok. Donc wana to bomba ngona no. To bomba. Ah ok. Donc à partir de septembre, septembre déjà c'est bon, Togo Bandana Bisso, formation au Tchaka affiche dans publié. Très bien. Donc merci na Makiala Kumba, merci na Rose Fatou Dukonti surtout. C'est la Kikela, merci na Fatou Dukonti, Angelos Karwan, merci na Sol Bemba, Debo Bouchab officiel, merci na Delia Onyema, merci na Sarah Abouele, merci na Lézer Kanou. Merci na Edwige Kalala, Pamela Kabea, tu papa dit
MK. Big salutations à toi. Donc merci na batunios tout abonné na ngai mingi boss abonné massivement. Na senga ebino to beta 100K dans peu de temps. Très bien, voilà. Ça la 100K, Nzambe sunga 100K, donc comme on a déjà c'est plus de 70 000 Nzambe Azosala. Donc voilà. Saratola, parlons un peu de Fiston Saïsaï depuis déjà plus d'une semaine. Actualité naïsa na réseaux sociaux. Fiston Saïsaï, on nous amène 15 enfants. Fiston Saïsaï, Azana Basimi Satou. Fiston Saïsaï, Atiki moi si na poto pour Ayakobala moi si mon sous awa. Fiston Saïsaï, Azoluka Mokanda. Nanzela ya mwasi oyo Nadège il paraît bafandine depuis 2016 yo koloba Ninsara jusque là makamango ils ont continué à couper la moto dans les réseaux sociaux. Est-ce que Rota Saïsaï we azasu mutaoluka mukanda? Ah mais okobanoke no poto mais soza na mukanda te okoluka kanzela dozo. Non, Saïsaï travaille. C'est à Salaka. À Salaka. Parce que ce c'est Azaki n'a besoin de Moussala, m'a continué qui théâtre. Ok. Mais à comment on a un contrat publicitaire, na ya sala agence na ya ba publicité, à comment on a un business na ya, il travaille. Azo gagner bien l'art na ya. Et puis ça il n'a pas Congo à foutre la tendance à la relali pour une fin dimanche faut foutre pas là battu. Très bien. Donc quand on a des à longango, à comment foutre la facture à courant, facture à maille. Oso comprendre moins na Congo bon na yebité ce qui na yebité na Congo so peut te foutre à Benko. Mais Koti, Congo na appartement yaki. Ouais bon. Non, babino ba appartement par rapport à ndenge ya. Quand on a ville mais la cité en tout cas que bandako et foutre à impôt chaque fin du mois. Ba taxe à l'état. Ça Luka Mukanda. Bon, on a évité parce que ceux des gens ont accès au quota Schengen. Est-ce que vous avez besoin de Mukanda? Mukanda est comme à un niveau pour na poto ko vendre ça Mukanda au vendre tête. Oui. Même d'accord zoate. Déjà c'est ça à quota bima ba au PC 50. Auto même so 13 ou 14 personnes à même na voyage à. Ba ça les ba quota bima. Est-ce que ça on a besoin d'avoir un gunda toi mukanda pour mukanda na pas zwango procédure eza mulai ko ba bangunda makabeni kasi yango balobi yango akeka na nzela ya libala po zwango ka une fois siko so asi mukanda wana après asa sous divorce na mwasi wana pa ko tsabana quelque part eza na oka maloba tadi quelque part eza ka maloba batu bana posa ba s'enrichir to ba bazala à jour na actualité moko ba lobela rassurer yango donc eza na oka maloba. Non mais je ne pense pas. Mais aujourd'hui siko ndenge maman ko to yeba na biso yete na makambo maman ndele aye ko sala isusu ni na makambo yo mama mondele Saratola. Siko balobi babi mi s'appelle vraie vie ya Fiston Saïsaï makambo sala ta dingas ko ke toto sana mi sapa bimbo ba mutula ngeza la zo ya ko bibisa biloko nyos yango ngana mituna ba question ti bango moko nde bakoyi ba parce bakangana ka ba photo wana bazalaka na bato bakangana ka na bango ba photo wana et puis balati ndenge moko na kati bazo laksa balati uniforme tadi ni les autres qui ça déjà même pas Nadège même pas Mamondele que ça c'est zambani na bango maman est-ce que kolata uniforme et la maman ko eza synonyme ya baza mo stambali mais ezalaka PR moko pe ezalaka symbole est-ce que ebi que na fête moko to kolata biso tundenge moko ouais wana au moins ya fête na ebi. Voilà. Parce que sur les autres, la chemise et kokana. Au moins, on te batumba les bakouté nandia balatelo. On peut faire les photos et tout et tout. T'as dit, dès na auto le banoto auto senga ba preuve na mamba papi mboma. Makamba Saïsaï, ils a 100% buzz selon moi. Mais ce qui buzz ça c'est que buzz en gros donc ils ma bé parce que là c'est sa famille, sa femme a commis affiché maman batu innocente. Oh. Non mais oui. Ça affiché, ouais. Bez ezalaka accompagné na iloro moko ozela na retour à Bez. Bobo sana stade de martyr au Saïsaï Aluba qui est pas Franck Stemai ba robeta na sobe. Ya zarasu na sente. Siko bateau ya auton de service stade ba utapi. Sora zongi na actualité té. Mais actualité na boé Sarah en exposant toute une famille comme ça. A exposer mon tout batunde ba BBC. Est-ce que ça exposé beaucoup?
Mais pourquoi ne pas ni réagir? Zela na toke na n'est pas mamondele. Neti ba photo nyos tout ça c'est kangi moi mamondele. Est-ce que so mon intimité na kati? To monika balati chemise moko côte. Te, yango na otu na kaka intimité, place où elaksa ke o na o ba moi sta mobali. Mais na public boepe ermo pour na donc intimité. Ezala ka moi pas cité maman. Te et banara ba photo ton na ba photo intimité moi bisou voilà moi et simbeli wana mna ya côte à côte hein to yamba ni côte yango na tuni est-ce que na ba photo ya mamondele pour y photo be ka mamondele ouais yé comme wana na déjà moi to mais yé mamondele est-ce que mamondele ba photo nyonso o ba balancer les biso to moni ba ona mbetu na chambre non noté tout le monde bango ba yambani donc intimité ta mon côté là que moi mentionne mon balo ba moi c'est mon bal à part ka ba la télévision bilambe ko kana a concept na biso tout le monde ke po ba to ba la télé ko kana ba moi c'est mon bal oh ngape na yo pe lobi to ko ke conférence à majabu to la ti chemise noire pe ko kana ta musu na somba ina sombela e pe yo ou soit pe to ko kuta na pe na resto boy to ye bana ki kutute yo lati ndenge monanga oh mais to lati boy don deni viens un peu to ko kanga pe photo couple mba moko atayo moko so to longwe pa mamondele to qu'est-ce qu'on pande on a besoin na déjà babi bolingwa kale depuis 2016 mais ba photo e bimi za ki sai ya lelo sai ya kalaza matokolo makasi tadi pitié sai ya kala loketo boka singa mustike sai ya makakumbwa même poso ça c'est à noir même poso noir ya ça c'est à kala olinga ngote ezaki boete siko pena ba na ba photo eza pena ya kileloti kilelo na ye comment batu ba ko matana niveau te ya kotala ya kosata analyse ya poso ya aspect pour même nga sarande na zabo etadi kilelo na ngande eza boy kala na ngape na kimuta munene mais so talika des photos no bate o kikala oh siko komi na munene ya mwa katubianza mwa makuta poso ya mwa do otala pilo biki ya o na oyo kala na sika siko na ba photo wana nyonso na ya mamondele na ya manadej sai se ezaka kilelo na ye siko batu balobi ningo tutuda olobi excuse batu balobi nike na bato balobi babanda kala depuis 2016 après ça biloko na 2016 wapi ba photo ya 2016 mais bazo tila ka biso photo mo ya kala te wana ezaki lelo sai ezaki lelo et puis kokanga photo na sai balati la mamoko ezo l'acception te ke ba moi c'est mobile manadej boka matière est-ce que ebi ke batumi bale bako kanga mata musupo babina ba kanga mai na ndenga mabete intimité na deja wata na photo na mbetu na ya saite atape mamondele ezate soki kasi eza que ya solo bango nyonso mbale babimaka na sai tozwi nanu moto asali na sai ba ane ebele nini lelo ne etindi elelo bana se ba photo wana oyo eza ta na preuve d'amour te babombi mingi te abimisa sikoyo ke vero na place aza sala na AVC balali na sai na mbetu kuna telefone ekomaka te sara na mbetu lelo mutu nyonso akoma bizu lelo mutu nyonso akoma koevite telefone bizu mais déjà audio mais Sarah tout ça la analyse wana biso nyonso tout moni ba vidéo na ba vidéo ezo circuler que certes ndeko wana mwasi Nadej autaki ko bala to yebi pete so comme wana pena Nadej eza peka ka komona parce que na internet à Congo na communauté congolaise ba ko latsa mutu na kombo ba pesi non poste non na prénom non na famille et puis na famille et puis ba ko peso na bana na mobali tout est possible. Et puis que Naomi Bado baloba femme mariée mère de 2 enfants. Oui. Donc ba pesi yo pe ba comme on ndima eza ba misusu ayebi kututé mais on ndima oui na yebi ye to la ne côté moko azana bana wana solo. Mais au monde appelle ayebinete. C'est ça la communauté congolaise, c'est pour détruire. Difficile il y a au monde batu o bazo tonga mboko yo baza mukie. Lokola ba maman Bijou, ba maman Zozo, ba papa Noé, ba papa Jean-Pascal, ba maman Déborah, baza mokie. La majorité de personnes baza batteuse à la kaso qui likam ba memani bango nyonso na mo pépé. Bazo ko accompagner ma bé. Mais aujourd'hui, quel est cet homme qui peut admettre Lelo
Et ça, par exemple, d'autres nanga, na moi si nanga, ba famille ba yé ou bien ba ami ba yé. Moi si nanga ake na parmi bato ba ya qui na fait soit ba connaissance ou bien ba ndeko, ba kangani na yé ba serré penna makasi bongo ndenge tozomo nana tolo na tolo et ezoko tutana mbunzu na mbunzu ezoko tala na et puis azo permettre ngo. Ndenge to moni pas papa fiston ça na tantino ya moi si ndé na lobaka ser na dej. Oui, bien que ça premièrement, c'est un comédien. Oui. Deuxièmement, c'est une personne publique. Public, oui. C'est une facilité. Il y a des fallait bien na basi na podium wana. Moi c'est quoi ça zoua. Mais il y a un cadre boulot. Mais wana y est personne à era scène. Te kasi era scène na boulot. Parce qu'on a ebisi bino soki siko ba vidéo na ba photo tozo mona, eza eloko mo sa ya zo préparer. Pour eloko wana exemplaire, il faut balukila ngo buzz. Pondeni ni basi yango nyonso babimisi ba photo en même moment. Mbalama, si eza film boye bandeni que ça c'est azaki marié koto azaipé marié koto. Non mais ba profitaka ermo faiblesse exact ne bato bakuma ko bimisa makambo zo bimisa makambo. Faiblesse ça n'avait pas de faiblesse. Tola lika tola bunke un bon matin na déjà bimi. Un bon matin maman ndela ye. Toujours ko pe kala pété mon sous à royal. Même les audios, où sont les audios? Et des preuves. Et des preuves. Pour wana boche la biso nga kutna ke nga musika te filmer. Pour ça avant beta stade de martyr, il faut zonga confirmer zonga na scène. Na actualité. Il faut zonga na scène, il faut zonga. Et automatique jamais ko beta stade wana sans na scène. Pas que prester, à que ça comédie. Il faut zonga na scène. Ce quoi ça na grand film et moi azo ça la pepe c'est lengi, anyati ngo ba plan bon. Buzz équiparaté. Buzz ezarama be na moto yo aza personne publique te. Moto aza personne publique so avant ti moi c'était na bana. Avant d'ici famille. Toka moi c'était na bana avant ti bango binonde eza bo evero no yebi ke na beta stade. Alors il faut na créer film mais on a ça mais pour film on a batu ba tiango kaeta la melobama, il faut na créer engouement. Engouement ngwana. OK. So taliba musicien na tin corps so ba tie musique. Avant musique ebima, ba sala la précommande. Précommande ba bimisi ba katara ba morceau mo mike ba dio bima na ba TikTok na ba ni na ba ni na ba ni. Et ça la engouement pour et benda arriver à musique. Très bien. Si on est hier en actualité, que ça ni na martyr. C'est ça joue à souster bat ba ya tête dit. Comédie bena. Exacté. Alors, il faut créer engouement moko oyo ekosa makelele tanga obimisa pe film mango etalami esali sou makelele après pour ça ya mayele na landa ki alobi e na batu oyo babimi lelo baolia mbongo na rôle na ekaka ekomisa bango ba star wana toke musika te neti mobikisi Jésus de Mbandaka copie coller oui oui alobi susu soka mi bengaka azaye aza star aza parmi te abesa meilleur artiste aza patron ya ba artiste et tout asala mieux que les kabatutu nga pesi raison oyeba lo ba raison ezani abiso zuka vie masumu ne lombo vanti bango basala ki pede batika libumu libanda balata mayo de be baolata te ça ya noki c'est un artiste je te jure c'est un artiste. Papa Masumu. Exemple, il a ma mère, c'est-à-dire, le macolo qui a un problème. Gâté, il y a ça. A frappé fort. A frappé. On a bien beaucoup gâté. Au moment où nous allons comprendre ma kamba bassine ôté. Lobi nous allons prendre tana butu mobimba, nous allons tana tali émission naï. Mais si papa dit Rabi oh a préparé stade. Pour bête PACT, à bête c'est stade naï na sai. Na esobe. Et na esobe. Oui. Na comprendre que eso bazarada en actualité théâtre ya bunga il faut zonga natali ko natali senga bijo abeti biso bilo amakasi za bilo amakasi sko tala ami bengi ke asala ka mieux ko le kabato belé mutu tango mi benga bongo il faut défendre ngo oui
nataka boy Frank Stema Elio ba papa masumu batu basala mie koleka yo bazabi oui mais nga na liki prouver batu abi zwaka avie na biso elombe na papa masumu batika mabumuli bana bacha ba perike balata na mayo kola wala o sai c'est alata wana kanga nzoto wana bacha na ba perike bakoma baya mamicho bakoma ba pede te ba papa na biso me bale ba ça côté ba kokate on est kaza exceptionnel aza exceptionnel abi akoma kizengi akoma ka pede akoma mutali boma akoma ka patron dans aza standard. Très bien. Ton atalika mayele na yenga se décrit ngabi Joyo il est intelligent. Donc Joyo a côté son akati scandale à base. Donc ayeba bilora yo sala. Très bien. Bato batala ke mission na te so batali ba comprendre le ro sai asali. Très bien. Parce qu'on a ba bilora nengo wana so na comprendre ngote na loba na to ba dès les premiers jours to ça no analyse sai na loba no ni. Eso semble cause à la base. Hello monté la kisaki ba mo stambali na fiwana audio atamoko ebi matendeni ezapeka ndenge oloba makambo ya manike oyoka pardon moko ekoyela biso na loba kiango yango te na réseaux sociaux et puis to comment c'est la sikoyo réconciliation ya yena njora wana et ça les manango et ça la manango bozela na bino dans peu de temps on comprend donc on se mona que na comprendre ba moko par exemple ça c'est apesi mamnios tout ça c'est à lobby ça il faut frapper et stade na il faut frapper mutamunoko lingele ka inaperçu donc makambo tout au vivre et un scandale ils ont créé les cas engouement et un avantage naé asa na besoin nango batu ba tirer attention et puis soit bois qui filme na wana et puis si vacuum moko boye en attendant à ça stade de martyr naé. Très bien. Voilà. Mais ça on a pété que aussi se mettre la famille en danger ba rumeur oyo ebimaki yena de konaye Douche mais je salue le président Douche. J'ai vu le président Douche a commis pendant la page naé que ceux qui bozoze la que ngai na moi nanga couple na biso et panzana vous allez attendre ça très longtemps bokotika la na soni patati elle a essayé un peu yako expliquer qu'il y a rien et loko moko ezalité ce qui ezali BST et que makambo pe ezali lokuta akenaki ka fait pourquoi ne pas ko ça la communiquer mon pour faire taire au moins émissionner to nyonso ponanga eza lokuta te eza buzz. Ah ok. Ce qui est a buzz na e azana besoin ya engouement. On attention on ndenga no to vandi boy. Na sans quoi yo rentinga no to lobela sai. Po ça ya ebi ke po ba lobelo na internet ba poster na ba page faux za na actualité. So za na actualité te ba lobela hote. Siko ça ya ebi ango parce que vivant na kati ya monde wana ya actualité ebi ango. Siko po ba lobela il faut asala biloko moko boy elobisa bato. Très bien. Ngana ebi ke asala on a conscience a ebi lo asali a ose la pe ba retomber oyo. Dans peu de temps, on voit qu'il a fait le page. Très bien. Merci beaucoup, Sarah Tola. Tu comme il a émission d'Abisso. Lilobani no koku koloba. Surtout ici, na Zoyo influenceuse, vous avez aussi un mot. Ta chaîne est na Audimat, page no pesa na Audimat na Batu Ebele. Les femmes insensées, la communauté congolaise, Oyo, aujourd'hui, qui s'accroche quand na makambo etali mabe na makambo etali bêtise et ils sont là derrière même pour apporter maboko na bango et l'équipe ba maboko nyonso mettre même des moyens en jeu okoki ko sola na bande ko non nani en fait pas ça la effort ya ko analyser la bien sûr bazu matière matière musu se ko yela ba simbisi pe touche très bien et ana on buzz bat ba yokani ya to sala matière to nyoko la sara to sala boiba yo posséder côté na buzoba accompagner vision et artiste Laura sai to accompagner business na ngoma bete mais ya mabe na ngo eza bato ba komiti ko finga vero bato ba komiti ko kota na vie privée ko finga sai na misuboye e mona na ngo business nde to sala analyse boy on a les personnes ni bana basi wana ni moi sai on a ni sai to che bango na pona bango on analyse seulement ce que ya mabe eza ke ba victime bazana katele o mo boita msusu na misu mon na buzz mais batu bani bala tsango comme réalité pour basale lango matière c'est décevant voilà merci lobby okoleka lelo bande ko balandia Sarah Tola télévision bande ko balandia Top Media télévision le code de bonne conduite et Sili Awa ce que Jésus Christ a été to kuta na balasma pour un nouveau numéro pour la émission Moussa Seka merci.